bakangi maboko vraiment kitoko et ezali 34 inch 100% synthétique donc ça naturalité. Regardez-moi ça. Est-ce que mtoyo beke la rose qui oatiza synthétique? Bonjour les belles dames, j'espère que vous êtes très bien. Ngapenaza bien par la grâce de Dieu. Bande konanga boni santé, santé ça va. Ngapé santé bien zamba zobate là seulement moto mais ça va tout cas qui était amoureux. Donc j'espère que vous avez ça fait longtemps que na moni bino na libino souk o bozo monanga comme ça, ba les belles dames, bobaki la rose au bois Camille. Eh maman nanga na ko bomba secrété la rose za kamte mama bete la rose ko partager la bino ensemble. Ce qui est là, c'est vraiment joli. Donc avant que nous ce qui est là, on va contre détail ce qui n'a comme vous mona, ce qui n'a ezali ce qui a Shein. Dans Shein perruque comme vous mona comme ça na prometa ki bino ke na ko la bino vidéo ya ce qui a Shein perruque na ba perruque qui est synthétique. Ma belle perruque la rose avec na mtu na boye eza brésilienne et eza 100% synthétique. Ce qu'on a là ti moulai nango et qui n'a chassé comme ça. Ah non parce que ça synthétique, oui que synthétique est pas carton té tout la vérité. Synthétique est quand on a chassé comme ça. Donc eza synthétique et qui n'a chassé comme ça comme vous mona et moulai nango ezali moulai ya bozana son pour mona moulai nango zali 34 inch et les kinga ils ont tout la moi loquette on se koloba donc ils ont tout la loquette on est besoin mona wana comme ça voilà et tout la loquette ils ont moulaya bien ils ont 34 inch ça synthétique ils ali half nango batie less et na sima nango batie less te donc ça quelqu'un mutune batie less et na sima nango batie less te bakango liboso soki maboko comme besoin mona c'est vraiment joli rien à dire avant que na ko tala ba détail soki na ngai na ko l'accepter liboso comme soki na biso eyaki ndenge ni ngai na sali que suki nanga parce que tout on a que yoyote tout on a moko na che suki nanga na ndaku comme que ça synthétique ça nango facile pour nanga na ko sala na bi pourquoi pas tout ça la vidéo on a bino ensemble tout banda d'abord na e bandeli comment la rose a posé ye moko perruque oyo alati na mutu. Voilà les belles dames on a to bandi comment na tiaki comment na tie perruque nanga et local bosso na kolata o ezali chapeau na biso o pona ko protéger ngai suki nanga naturel donc voilà. Donc après on a quoi kocha siko o ezali spray na biso ezali ya glue ezali colle na kangika pos e denga ke chapeau na ngata na kocha ngo e bougete après na quoi kozwa colle o na quoi kocha pona ko bamba perruque na biso donc voilà. Col nyonso lingi kocha donc voilà on a ça il en avait sous combo te mais so na posa combo sengi na otalela yo donc voilà na ocha col nanga pona tika pona quelques minutes donc pona ekauka avant que ocha perruque donc voilà après quelques minutes na ko la sabino perruque na ngata ntozela ki col ekauka perruque na biso yaki comme ça na chasser comme bozo mona et ezali 34 inch eza 34 inch perruque na biso ezali 100% synthétique donc ça naturalité ezali synthétique donc voilà ezali couleur noire nde bozo mona et na sima nango bakangi mèche et liboso nango bakangi suki ya maboko nde bozo mona na vraiment simple mais c'est joli donc bon ndenge eza bakangi vraiment propre salité zate botandi bakangi maboko vraiment kitoko mona ke suki ya maboko ekangami lokwa ekangami na motu modèle nango pe c'est joli c'est propre que j'aime bien et na kati nango bachango lace na katikati kota liboso batie lace et kota sima batie comme bozo mona chapeau wana o madusu comme bozo mona et batie libiso pe o ezali élastique pour ce que lati yango eningana na mutu te donc voilà batie yango te ki mutu mobimba lace batie yango katikati ya mutu lace mais evanda ki vraiment kitoko et eloko ngana koya ko sala lokana kendaki na salon te pe batie nga suki eloko na koya ko sala siko avant que na tia perruque na ngana ko kata liboso o ezali lace o ko kata lace ko che ça dépend seulement comfortable yo zali donc vraiment vraiment comfortable na kata lace te donc eloko na sala ki na kati yango avant que na tia yango na mutu
Et après wana en attendant que nous la toujours que col nanga et kangama na koya kocha siko o ezali fort de teint nous tia fort de teint les colo ya chapeau nanga parce que comme on dit que chapeau nanga est trop clair et m'a vraiment pour son moutouté dans le qu'on a kocha na tia fort de teint pour fort de teint ça lango le quoi moi rouge de bozo monana pourtant na kocha perruque nanga bima le là donc banzela na ribe maloko na se ya mutu na ngai donc voilà comme vous on a ce qu'on a tia perruque na nga na mutu ça qui est vraiment facile mais ça qui you know moi compliqué mais que pour ce que ko tchango to na ba kende na salon okende ko tchango ce que za mutu ko la tarasuki moko na ko ba ko tchango na ndako za nango facile donc voilà après encore besoin mona ki nazo poser suki na nga perruque na nga na mutu place on a tia ki ba col pona perruque na biso evanda très bien et ninganate donc voilà. Donc, comme bon, on a des vidéos sur l'acceptation comme des autres perruques qui est vraiment simple na kocha peu facile. Et là, c'est moi dessus mon na perruque na ezala ki ba baby hair, mais je pense qu'il fallait na benda baby hair parce que ça qui trop de baby hair liboso. Je pense qu'il fallait na benda on peut na diminuer baby hair, mais le coup on a vraiment professionnel na baby hair té et là qu'on a ça là na ko benda donc normal, mais ce qu'on a professionnel na ko ba ke benda baby hair pour na oti comme moi pepele mon qui pose aki kilo. Donc après kocha perruque na ko kanga ban na po perruque nanga pour na pesa quelques minutes et là comme bomoni pe na ndeko pe ko tia maquillage na ndeko pe ko bima na pourquoi pas na tia moi rouge à lèvres moi na tia lip gloss na tia moi lip gloss ça la ka kitoko voilà on a la bois kami après ko tia maquillage bomoni vraiment que perruque comme kitoko ko tika un peu comme ça ce qu'on couleur le sango te hair non même comme ça je pense que c'est joli après you know ça dépend seulement comfortable ndenge yo moko za na ndako soko ngotika baby hair no comme ça be soko ngi ki ola le songo ndenga la rose na la lisaki donc comme la mandé ko loba ke baby hair la mona ki ngozaki trop de lo fena ça le fena benda ngoni to benda ka basuki pona ebima naturel mais ma belle zaki na tawana te parce que mandé dans ko bima donc pona ngana sala ki ngona ndenge o ngana moni ki zala ki bien donc ça dépend seulement ko ko kata baby hair on se sent pas baby hair te ko kata ngolongo liango mais ngala nga toujours baby hair liboso et ça la kaka bien donc voilà après na ko la lisa baby hair nanga pona et ça la ka bien et ça la suki et le nge bima propre donc voilà comme vous mona ke vidéo ezola ki sabino wana. Ok ma belle, après que là ça va baby hair nanga, bon moni vraiment qu'elle est très bien, on voit que bois qu'il y a encore got to be, il y a glue wana, il y a colle, na bois qu'il y a encore colle wana pour na kangango, le cause qui comme avec le cause qui va baby hair qui est belé, na bois qui colle bon pourtant na kangango sur ko band nanga oyo et là la pointe mon pépé et télématé quoi donc voilà, na kangango bon en tout cas pendant quelques minutes on a que non ko bonga mana lata, après na zongela no mon ande finish look même ça suki ezalaki donc voilà les belles dames, regardez-moi ça. Est-ce que mtoye beke la rose qui oatiza synthétique? Est-ce que okoye ba suko yebisi batute? Est-ce que batu bakoye ba ke perruque o eza synthétique? Est-ce que mtoye ba ke perruque o eza Shein? Ma belle perruque o c'est vraiment joli donc rien à dire et boaka kinga vraiment na boaka maki vraiment ça là qui est vraiment joli. J'aime bien ba détailler sa perruque o kotika na se ya vidéo beta tourne Shein perruque o kozala de cité. Ok les belles dames, quand vous montrez des vidéos la kisibino perruque na na kocha, c'était vraiment facile na bande to ko banga na bi ke fena ke na ka chez yo changa perruque mais anyway na che perruque nanga kitoko botala ndenge vandi plat regarde botala no maboko nde bakangi yango botala nde bakangi bekai oyo botala nde bakangi bekai ko bakangi na mutu nanga mais bakangi na mutu nanga te ezali perruque donc perruque oko bozo mona katikati awa ti awa eza na lace et à partir awa ti awa eza na lace te comme na lobby et ba cheli biso suki eza vraiment trop de suki te boyebi que so perruque comme trop de sucre comme ça perruque kilo au cocola tangote mais comme peut on a été comme ça des alliés ça vraiment très bien au kango noani likolo au ben au quoi on a c'est comme bozomona nous avons vraiment ma casse na ça la baby hair te na bundami na yo na bundami mais ça va et vandi na bien comme bozomona na que j'aime bien vraiment c'est vraiment simple et facile comme la que perruque na 34 inches et ça a pris je pense que c'était 90 livres na ko tchoba détail ba perruque oignon sur na se ya vidéo pe bakangi mèche nango vraiment kitoko regardez vous ne même pas que ba saleté na mèche bakangi mèche vraiment joli que j'aime pe eloko la s'appelle nango na se nango de bozo mona wana rien à dire perruque na biso oh rien à dire regardez
bakotisa mpe na mai ya moto evandi mpe kitoko comme bozomona ma belle nde bozomona nga nazotoka bo parce que c'est chaud. Ça dépend ya taille oyo oza nango. So ozali mokuse ke ngai nakoloba ke perruque oyo ekokoma ntina face, mais soki ozali molai lokola ngai nakoloba ke perruque oyo ekosuka nde nalakisi bino ekosuka bino na loketo ndenge esuki nga. Mais j'aime bien molai nango e eloko esepelisi nga eza nde liboso mpona nga mingi kokanga suki ya maboko ko boyebi mpe kaza na problème ya suki na ngai ekatalaki mais ekomi kokola. Donc mpona kokanga pa suki ya maboko boye esalaka pasi solo moto asalaka pasi, mais kolata yango na perruque comme ça evandi kitoko moto akasaka ke bakangi osuki ya maboko mais bakangi osuki ya maboko te eza nango perruque nde evandi na mutu comme ça. Donc rien à dire. Nakotia ba détail nyonso na se ya vidéo na mutu alingaka perruque oza na temps te osalaka oza na temps te bana toyebi ke basuki ezwaka temps suki emimisa mwasi kitoko mais ezwaka temps mpona kovanda mpona kosala yango. So omoni ke eloko ndeti nga kotia yango bola tia yango solinga presque ba 30 minutes mpona aza vraiment makasi ya kotia perruque te. Mais so oza na professionnel ezwa biloko moko ba 15 minutes mutu asisine kotia perruque yango. Mais nga nakoloba ke soki oyebi pa kotia yango yo moko te nakoloba ke kende pa ya professionnel na suki neti ozalaka na Londres kende pa yoyo kende pa mutu asalaka suki na mboka na yo atia yango okozala vraiment décidé. Nayebi ke perruque oyo nakobatela yango nakobomba yango neti ndenge asala lokola kende akanga suki ya maboko nakoki koutiliser perruque nanga oyo nasali yango lokola suki ya maboko. Donc c'est vraiment joli. Même moi nanga mobali client ntango amoni nga bi wa mami you look pretty. Donc amoni pa ke mama a changé amoni pa ke ezali eloko moko te ke nalataka air nyonso. Donc naloba vraiment ke beta tour na Shein oyo bozomona ezali synthétique bakangi yango vraiment kitoko. Regardez moi ça, regardez bakangi yango vraiment kitoko comme bozomona. Donc rien à dire, j'aime bien kobota na te na Shein la rose attends na code promo na ezali wig la rose QD donc tika mona C écran. Donc ezali wig la rose QD kuna bisiko kozwa 15% na ba chaîne o kosala na Shein pona perruque. Donc voilà, merci beaucoup de nous accueillir dans la vidéo na biso ne bandeliti na suka. J'espère que vidéo est sepelisi bino so moni que sepelisi ma belle ko bosala te ko aimer ko zala abonner ko partager vidéo et ko sala nga bien makasi. Nzambe azala na biso, nzambe abomba biso atukutani mukolo mususu tina te ekomi na tina. Bye, kilisa siliki, bye bye.